Congolais Télévision, tous allez toujours quand on a parqué à Matete, vous avez bon la 4e rue, natina ya faire ya mona mboka Vital Caméra, tous allez rapper na mona mboka Chatumba na epenza to remeka un peu consola sur dossier ya Ngombote maman. Bonne santé. Tous allez bien quand na coronavirus. Bon mona na té. Nazali tous na confinement. Chef de l'État c'est que biso ko to va na confinement pour na coronavirus. Mais na kamwe nazako yebe c'est na docteur Moyembe. Soki to ya coronavirus et mati ezaye na Moyembe docteur Moyembe procureur oyo nde muto kozala la base soki to ya coronavirus et mati et kozala ye déjà puisque toski na confinement to vandi ayoki te abikaka tobima tobimiti ya on etoye tozo solo le to kangimbe bote balobaki 1 mètre mais toza 1 mètre te tozo baka siko to sabi baki ko se muto basimbaka te mona mboka Chatumba lelo oyo zeka ba chef de l'État Vital Caméra azali bon interpellé na parquet invité azali invité na tina makambo ya 100 jours babi a gérer ki malamu te na faire 100 jours allié mon solo lelo oyo azali bon invité na parquet ko lo bani non toyo ko accompagner ye toyo ka obligé de l'invitation puisqu'il était coordonnateur principal il y a action. Et l'incolmatique Barbine était Kaza Moyibi, Barbine était que Wabomi Moutou, Ayibi Mbongo, Barbie qui y a que invité, il y a que Bismis Makamoni les Kaki, il y a on est tout Kotikaye, à côté Tambolé, mon côté, à sa autorité morale, à sa président à parti politique à Mounene, à sa directeur, il y a cabinet à chef de l'État, à y a en qualité, il y a directeur, il y a chef de l'État, il y a on est en sa qualité, il y a. Moi, l'amboka, il y a une déclaration, il était invitation, toute interpellation, il y a dire que vous avez bon acharnement à la personne. Vital Caméra. Et l'axi pena ko banga na. Tobangita. Bato banga ka basaka na elongi oyo. Tobangita. Elongi to sala ngwesa ko banga te. Ezaki to accompagner invitation. Ko banga il fallait to ya na banzete na ba macheti to baliwa. Awo tobangita. Tu ko accompagner mo konsa ko tambolé mo ko yango netoye. Bongo lelo penza so babi ke mo na mboka Vital Caméra abimate atikala. Awana to ko bakaza mo yibi. Parce que balobi ke invitation. So qui tourner invitation comme qui avant dao. Bito ko kendete. Et donc là wate ngana déjà na kilote. Ce qui balobi ke a koti kuna e umela kate. To sana ba maître bazada ba maître Albert babi ke makambo basara kango muta umela kate. Ce que to mo na komi ko umela kuna. Alors to bani ko ganga te. A umeli bobi misaye. Vous balobi ke invitation. Tu ko accompagner invitation. Tu ko bate ke ce qui mandat d'arrêt, mandat de condamnation, convocation te. Balobi ke invitation a kumela te. Ce qui a komi ko umela et ça c'est invitation te. Et esprit appelé ngendu. Il y a que au kosi bonninga pozo baye alors procureur akozo babiso tokozo bana awa moi la mboka to monika INC mobilisé kasi bande ko no boza mo pe na coalition IDPS to moni présence na bango a te non yeza makambo IDPS ça va na makambo na ye basana makambo yake soki kaka rentrée académique salimité soki covid o 19 et continuer classe ekozalate batu musu ba kuteka na première graduat bavanda kako na bakanga manada et women oko bani na malabo ko no ko ya covid 19 ko boma batu mo la mboka covid 19 na poto zali moko pe ba diaspora bato ba kufi mingi pe na ville ya Kinshasa to zana ba ka déjà ebelé kasi docteur Mouyembe a proposé qu'il soit vaccin na babito zongo te zali bongo maboko mais bango bato mayir ba bike na ninga ko tamaka ba scientifique te ba bike vaccin ezo ko sabato bebo sono ezo ko sabato mayele bato bazo ko mbakiliba bato muso ba kukufu bango ni ba lobby ngana sa scientifique te siko na pesa objectif journal oui ou non na ninga ko tamaka mona dossier sensible ba bike malade wuti na Italie malade wuti na Chine baba na ba chinois baba depuis na Italie bazo tiate babi ko le roi de Chatumba akena na Kinshasa bolande na vaccin na bino bolande na Kisasa bokende wa cheveye yango ne bato poto wana babi ko Chatumba na Kisasa akima biso sikoyo to sala vaccin elanda ye na ko tia vaccin wana te na compte na bino bato poto na ko tia ngote on se comprend ah voilà mais INC respecter un maître était babi chef de l'État bakito sangana moi 20 personnes mais un maître koufi yebisanga ta yomoko pour respecter ma eza procureur abomi un maître docteur Mouyembi na sako yebisolo sokito e mati eza procureur moto abomi genda barabaki to vanda sikoyo
gouverneur Gentini Ngobila babomi un maître procureur abomi yango alobi ekufi un maître ekufi siko tosana soki to ya covid emati ezali procureur amati si covid na ville ya Kinshasa tovandi na biso na bandako balobi tokende misala te tokoma ba tozonga na opposition sikoyo batika dossier te est-ce que Vital Kamerhe alinga kima soki balobi likambo tina septembre covid esila te alinga sala premier jour aya quitté le nom de deuxième mais aya quitté parce que yo sobra batindiri moto adresse mukanda isa na adresse te nga navandaka na nsele ngai navandaka na nsele soki bazotenga convocation na selemba ona kende te nakoloba eza chato bamosusu auti na bwende aye eza chato mangati ezalaki na mois de mars yo sobona date ya ese eleka soki batindi moto po ya lelo na makambo eza makambo mulili bato ya butu basali masala na butu tala ezali mbala liboso te partenariat esalama politique PPRD basala yango na palu malgré moyibi ya palu moyibi tomoni moto moko ya palu te batindi ye na justice puisque moto partenaire mais biso partenaire oyo tosali na korevoir yango na kotelemela bango bazwa mutu ya bango ya club bano bakende na justice kende kosamba basambwisa yo oyo eza kosambwisa motu bino bavandi siko bozomela champagne bozoseka soki tokomona ke ezali likopa ya kokwesa biso tokokweya biso tu nazoloba na kamera nga na bangana ngai te nasi nakufa kala nasi na change kombo soki eyindi nakomi nanga moto abandundu nakobanga te palu ezalaki awa na PPRD tomoni moto apalu te aya na boloko akende na invitation malgré ba crime économique bukangalo zoti lelo plus de 450 millions de dollars tomona te likamo mais oyo mokonzi na biso akendeki na radio Top Congo apesi bamikanda bapreve yango oyo makambo nyonso eleki bolingi kaka te bolingi bosambwisa ye mpo aya awa tokosambwa moto akotikala na pouvoir oyo aza te tala na Genève ozalaka te bato bakoma elongi kona mais loko toza bato ya makanisi topesi surtout ke na Nairobi bazalaki te bato nyonso basala na ba G1 oyo bazalaki na bango te batata na choko sikoyo lelo nde bomoni pouvoir evandi ekomi mafuta moto nyonso akomi kolia moto nyonso akomi na mayele bakabwana kaka Vital Kamerhe ata akomi na commissaire tozoka na ntango ya commissaire ya quartier bato nyonso bakoluka na Kisasa bakoma conseil des zones tozaki na mboka oyo directeur ya cabinet oyo azaki na succès lekolo bwana oyo ondameki directeur ya cabinet moto nyonso akomi kaka na posa akomi kaka directeur ya cabinet oyo eza nde mayele tokosolde yango pour la première fois bokomona directeur de cabinet tosolde yango tomona sikoyo comment directeur de cabinet odirige bon continue toujours d'accord na Nairobi ekokufa te mokolo moko te ekufa te tobike 2023 eza ya koyinda nazali na 4 moteur nazosalela kaka de 2023 eza oyinda ndenge oyibi likambo te yango kobanga nyonso oyo 2023 tala 2023 tala 2023 tambwisa kamera tala 2023 tala 2023 tala 2023 tikalekelanga okulu muchilumba mwana etu Tshisekedi wetu wa mulumba badi bakushima kudi batatu aba Tshisekedi wa mulumba badi bakushima badi bumunini mwabuji Kamerhe ujo obstacle bumbushe Kamerhe bwa bibe kambe ni bumbushe Kamerhe to tuju mo accord wetu wa depuis Nairobi Kamerhe kenu uju mo waifeni Tshisekedi wa mulumba badi bakushima bezo bakwa se fixer urukushalanga yebo kukengeshi bakengeshi Tshisekedi wa mulumba basi kukengeshi Tshisekedi wa Chilombo bakukengesha bakumushira Kamerhe wakati kanyima wende Kamerhe wakati kanyima Kamerhe wakitabu wani mubuko mukalenga urumukalenga kwenu mukwati ndo Kamerhe urukulu mwana shia bakabangata Kamerhe badunu bukalenga bateka Kamerhe kujibasarai tangini basarai bampete bakengeshi Kamerhe tangini basarai bampete Tshisekedi bimo kushima
pumuka kamere nukenge nushala nkayebe nushala nkayebe legebe kamere asombe mimi nasema Swahili sasa hivi wa mulumba mimi nakusema uangalie ushikie kamere kumzuri kamere uto eko mtu akili kumbuka bakochaga yopeke kule ku Geneve ai kamere Nitasema na Swahili. Moi mboka Kamere président mais toka kuna na ba partenaire babi président Félix Akoza président Timo Koloye Swagoya. Ekotika na kosala masusu na Congo te moto ai comme président Yesu Akoya. Ekosala meza cri ya kobanga. Ezande kobanga. Ezo sala bango. Ti 2023 kotika na kosala. Ti 2030 kosala mate. 2023 masolo obu. Masolo obu. Accord que vous avez soutenu pour élection en 2023. 2023. Neto bandi déjà tozo bandi déjà kala te tourné au banda coronavirus so ke sidika to sidise to soldé yang confirmé ici yango confirmé yango la gombe kuna gouverneur confirmé ici gouvernement ici confirmé ici message le relancer na bana poto nyoso ba Rolando bana poto mwana mboka ke fanda kuna bakala bana poto baza kubundisa kamera te bakubundisa chatumba nako ibiso bango tala na kosonga kana poto lisusu te te kosaka na bino video na koyaka lisusu te soki yindi awa nazo katsa na plateau de batekela ke seri bilanga na poto na koya te tala sita mulai na poto boza kolekisa tangu pamba bomelaka champagne oh kamera bakokanga ye bokolekisa tangu kamera bakokanga ye mukolo moko te akota buloko mukolo moko te po kamera tala po bakanga kamera il faut que ne konsekwisa Mobutu kamera sana Mobutu ayiba te asana kabila père ayiba te asana kabila fils ayiba te akoma directeur ya cabinet ya campagne ya Tshisekedi ayiba te kaka lelo tokomi sikoyo tokomi ko préparer 2023 ndeka benda ko yiba wema duniani kwa mama alors monique ezanango na nzela te maboko pona maboko alors c'est pour dire que oui la caméra ça le Joseph et la Bible dit vous avez cru me faire du mal mais Dieu a transformé votre mal en bien. Aujourd'hui je suis le premier ministre en Égypte. On est en train de plébisciter Kamere rapidement. Ça c'est une campagne déjà dans une phase préparatoire de ces bandes. Kamere baza ko ça une campagne gratuitement. Voilà. Procureur a ko ça communiquer kadate pour ba ke bande ko na campagne bandite. Histoire ici. Merci. OK, Nzamba pamola Congo. Amen. Balanzi Congo Live Télévision botikula na penza wana zaki bongo mwana mboka chatumba oye penza zaki diaspora baneko bunda pona INT na mikili ya poto oye penza yaki awa na mboka Congo azonga ki akosala bongo na ministère a budget ya yeko soutenir mwana mboka Vital Kamerhe oyo kindenga lobi wana eza penza ko banga ya ba voisin bino moko boyebi wana eza ko banga ya ba voisin ya ba IDPS ba ko banga pote 2023 mwana mboka Kamerhe akozala bongo candidat na présidence botukula na pela mwana mboka chatu bandenga lobi ma nyonso awa oyo koleka tozaka tozozela mwana mboka Vital Kamerhe bima bongo toyeba merci na ozo kibona sima caméra Guy Botombela merci na bonus bandaki so partout dans le monde entier entendu des caractères mauvais David Olito j'en suis bon me passer depuis États-Unis à décaper là depuis Hollande ngala bino so nzamba zongite to monani na mikolisa Audio